Sarah Tola TV. On peut comprendre que le même jour, Bokanga photo n'a fait régler le problème. Le même jour. Donc vous n'avez plus un problème. Le même jour. Avec Ferrego là. Oui, le même jour. Parce que nga mambo etalo ba fanatique, ba fan barana am te balonga. Donc on traité na faire direct donc na bango wapi. Oh, Sarah Tola TV. Donc les autres comprendre que Sarah Tola zongeli poste na. Te na zongité. Na ozongaka jamais. Zongeli yango. Ni sia bongisa nga na vie azate. Ya on na banga bango susté. Donc on a ko critiquer bango en désordre. Oleke pa ya ferré. Na bongate. Oleke pa ya. Te faut tira ba phrase on. Oleke pa ferré na bongate. Oleke pa fali. Na bongate. Oleke pa hérité. Bongate. Na bongate. Donc bango so mi sa tam ta bongisa. Azate ce que l'aura mota bongisa inga azate na mi bongeleli. En tout cas na place à okendete. Sarah Tola TV. Ah. Comment na ba gaulois ba vanda ba lobake faire beta ki ombata. Oui. Est-ce que ça va balancer image wana na minute ba bi combien ba salir faire. Et ça tombe bien parce qu'on a arrangé. Yango peut-être les images ne sont pas balancées. Et ça n'a pas balancé. Parce que nga mom na senga ki yango bo filmer. OK. Donc yo mom dolba ba filmer. Oui. Na ina batu na ngato ute na ba na salon d'honneur. OK. Donc c'est une histoire autant suna link kolobela ngote mais peut-être plus tard et obima. Donc Sarah Tola TV. Ta business class, c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué. Ben ngana mona peut-être ya ki jour fallait tom suna faire et to chaper bas terre peut-être et remettre conclusion et compréhension là au moins ils auront une incompréhension entre ngana et il fallait y tous la ngo close peut-être. Vous comprenez mais lelo ba golo ba oser quand même kolobaki faire nga betanga mbata il faut arrêter. Très bien. So linga faire lo ba bongo. Lo belo ko wana te. Sarah Tola TV. Yo bongisi na faire otuni a vie ya ba warrior ti. Po baza banani. Naza mutaba wa. Yo trahir ba warrior ba yo trahir bango, autre trahison. Na lobela ba warrior te na lobela rafali. Po na lingi. Donc au trahir Fali. Na trahir ye na nini? Na koyo kana na faire. Te relation ni to na on a fali. Ngana des relations et bébé na makamaniki. Na trahi combien de fois? Sarah Tola TV. On a sebel na faire na mona na mission monter. Simplicité. Très bien. A ucho mata makiti na seconde. Très bien. À reconnaître Mbalamoro. Un leader, c'est ça un leader. C'est ça un leader. On va bien un leader. Un leader qui sait gérer des émotions. Des émotions. Na sebel na faire makasi. Yango pendelo retinda ngana bunda na longolelo ko ana na media. Sarah Tola TV. Après avoir que ça, bah, scandale, ça l'a mis à l'aéroport, elle est tout kangipé sous photo. Donc il y a des scandales à l'aéroport. Ouais, il y a. Sérieux, c'est bon, maman. Ngana ba boya ki ko embarquer biso. Ah bon? Tomata avion bata souka et puis parce que toi qui business class d'avion zela biso. Bata souka batu tout ba mati. Ouais, bi ba vidéo bi maté pour ani. Pourquoi? Ba embarquer ki économie déjà. Ba embarquer batu tout ba business na biso pe batu ba kotaki. Ngas ko nazaki tellement au solo là na ko ke kota na retard pour na bi ke ba ozelanga ngana oke na ke kota faire pas hier aéroport retard a ya pas ke kota do ba embarquer ka ngana yi après maké les bandio après tokei interne suza Sarah Tola TV. donc critique na bina otika te na sens que ngana critique ka ba musicien pour que ba changer na critiquer pour un problème en particulier na mutu to ane na problème en particulier ndé na lo barapé boyeke na problème na faire héritier na faire ici donc faire sur azur critique c'est que na critique à solo. OK. Sarah Tola TV. Vous comprenez quelque part babiloko ba loba wana ba o mona même pas que zo kitana faire pour ani ko beta non karaté. OK. Koyo loba ke faire abeti mbata elelele non boyebi vérité te la vérité nga na faire na Christian ngani to yebi. Sarah Tola TV. Devant nos caméras où eza liboso na biso awa Ngozo ngara wana poto leka wana tozo ngara wana après to leka bon devant ma caméra où eza liboso na biso awa est-ce que Sarah Tola akoki kosenga bagola bolimbisi bosana na senga te bosana bo ateti bosana ba olimbisi ndeni bango ndefo basenga nga pardon bagola ba devoir nga ba pardon bele basala oni ouais ba finga nga trop pour rien
mais nga na sala na pesa ba énergie na nga na ba effort na nga pour nous soutenir faire à l'époque. OK, ah oui. Je me rappelle tu étais côté Masola ba poto ya la te. PD ale quelque chose à la carte. Tango ba finga sexe mama faire. Et wana kigolo sala ite. Saratola TV. Ka batu na ba chroniqueur na ye. Toboyi na biso so luka fera mema au poto. C'est que tous les il y a petit concert et après s'il y a félicité on va féliciter, s'il y a critiqué on va critiquer. Mais de toi-même obi olobelango na mitote. Te na lobelango te. Na lobelango te ndelinge la kisaki ba musicien faut batala ba entourage na bango. Parce que tant que senga ba luka ba ba vérité. Moi les vérité on est bimika siko. Voilà. On va basculer hein. Voilà. Donc, les choses vont changer, l'histoire va changer. La seconde, je vous dis. Saratola TV. C'est bien. Et là on a ces peines à faire na le bango lelo aza rancunier. Et puis faire n'est pas rancunier. T'es à rancunier t'es pas humble. Très bien. Oh artiste mota ko sala lelo kwana. Ya reconnaître erreur na ya ucho sala. À s'excuser et puis à yambi à besoin petite sœur nanga na sepelaka na ba critique na honte c'est tout et le koana nde sala nga bien maintenant honneur wana o ya pesinga na miswa batu na aéroport en reconnaissant kazalaka fautif na likambo moko so nde sikoyo na ye ko lobake ata to kanga ba photo il faut na publier yango po makele wana soke ye to ba filmer biso ba bwaki yango kaka voilà ba ye ba déjà faire résoudre le problème. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Vendredi 8 mars 2024. Laissez-moi profiter de l'occasion pour dire joyeuse fête de la femme à toutes les mamans, à toutes les femmes, à toutes les filles, ainsi que na mutu nyonso o abingami mwasi. Eza mukolo oyo ezali ko signifier que la femme a ses droits. Mukolo ezali ko signifier que la femme mérite. J'en ai voulu à travers cette émission qu'on me capable de décrire la femme et puis qu'on placer moi quelques mots. Malheureusement, la technicien va boire sala yango parce que baza peut-être ba jaloux ya basi na comprendre. Mais en tout cas, toutes les femmes, toutes les mamans, nous vous aimons beaucoup. Ma maman wa bota biso. Basi oyo bozala banda kuna biso
basi oyo toboti bandeko na biso ya basi en général, femmes africaines, femmes congolaises, femmes du monde, nous vous aimons tellement, raison pour laquelle nous a obligé na ba mikolo ya boye to rendre bino vraiment ba hommage et puis to pesa bino ba éloge ninge pene bongi na bino to lingaka bino ya trop. Je profite de l'occasion pour présenter aussi la femme qui sera dans mon plateau. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler de la musique. Dans la musique congolaise, vous voyez qu'à un moment, Naoki Moutouma autour de récemment a que Mikolo Oyo chroniqueur, soit chroniqueuse, tout, il faut payer sa position. Soit aux amoutous ya Wera, soit aux amoutous ya Kofi, ya Fali, ya Ferré, ainsi que les autres. Ceux qui ont dit que il faut payer sa position. Alors depuis un certain temps, depuis la semaine passée, j'avais fait une vidéo pour dire pour la Kolobako, pour Nanine Batouazala et Kotagenga parce que Bamonaki, notre sœur, la chroniqueuse Taratola, dans une photo avec la star, le musicien Ferrigola. Moi j'ai vu des Gaulois qui pleuraient. Des Gauloises plutôt qui pleuraient. Ngai na moni vidéo ça. Papa Hervé, pourquoi se permettre qu'on a photo na Sarah? Sarah est journaliste, Papa Hervé est musicien. De l'autre côté, Oyo, Bisika va identifier Sarah que Sarah Zalande connaît pas ba warrior. Balobi connaît Zalinde trahison mais haute trahison. Quand on parle de la haute trahison, allez vite comprendre que Zali trahison, mais Zali haute trahison. Sarah trahissa qui ba warrior pour na okende pas ya ba Gaulois. Mais à ma grande surprise totale qui na kati avion, photo en wana bomo na Sarah Tola, même avion baké na Ferrigola. Ba voyager. Après, on a vu une vidéo dont Sarah Tola parlait. Alinga betanga mbata, alinga salaboy. Et jusqu'à maintenant, la vraie version on a noté. On n'a pas la vraie version parce que moi j'avais dit personnellement, j'avais dit que non. Bon, Ferré, Azam Obali Yabato pas un musicien. Sarah Zamoisi Yabato pas un journaliste. Mais c'était quoi? Et en plus, Nakati ya aéroport international de Njili. Neka makamwa les alliés qui se produit, on se pose la question. Aéroport na biso ba sécurité za la rapenzate tonini. Après quand ba minute mouké to moni vidéo Sarah do to moké la Ferré, directement tout le monde va photo Sarah la Ferré. Oh, na kati avion ba okende. Merci beaucoup na technique. Bo pesa ma vidéo wana. Voilà. On est allé retour et a fait rigoler depuis hier. Après avoir visité visité Adidas Arena en France et puis Azala qui peine à côté Genève pour visiter Arena Genève. Place où a pu faire rigoler à Kobe à grand concert. Il est de retour à Kinshasa avec son garçon. Très bien à Balox Naé avec son garçon. Fait rigoler à bon retour à Kinshasa. Toujours en rythme à Adidas. Là c'était hier. Hein, ne fait rigoler à Sala qui retour à Kinshasa. Donnez-moi la photo de Sarah Gola Arena à Lati Adidas. Voilà. Photo en akati aéroport international Yandjili. Elle s'appelle Sarah Gola Arena. Est-ce que maman Misiko ça rend fou. Quelque chose est en cours. Sarah Kendaki, la photo on a qui n'a fait à l'attaque Adidas. Et ça dit constant. On a dans sous-salle. Étant que journaliste. Photo bakangaki na faire et bazo kende na avion de la moko. Sarah l'attaque casquette Adidas, t-shirt Adidas. Na retour, Sarah lati Adidas. Fait rigolo lati Adidas. Bazongi de la moko bakenda de la moko. Ezali lelo. Plusieurs Gaulois vont se révolter en disant que non, papa avait à détruire Bango. Pourquoi Sarah Tola Moutake ko sa la publicité à Arena mais Bango va que sa publicité à Arena ti. Ngana yo qui paraîtrait que délégation oyo bako kendo officiellement na voyage à Liboso. Na Adidas Arena il paraîtrait notre consoeur Sarah Tola sera de la partie. Moi je serais fier parce que ceux qui peut-être du côté Fali
on a retrouvé plusieurs journalistes, chroniqueuses et autres. Et pourquoi pas côté Ferré aussi. Mais déjà Ferré, pardon, Sarah Tola a la bienvenue et pas à Ferré. Pourquoi? Mais est-ce que Ferré a demandé peut-être permission avant d'engager Sarah Tola? Mais est-ce qu'il a engagé pour la promotion à Genève, Arena Genève ou bien Didas Arena? Je vous ai dit au début de l'émission que depuis tout le monde a ma photo, on a vraie version de Yokate. Parce que Ferrego la lobate, Sarah peut à s'exprimer. Et dans cette émission, nous allons comprendre la vraie version. Sarah Tola, bon retour au pays. Merci Papa Dona. Et puis bonne fête de la femme. Merci beaucoup. Merci Nanengo Yambinga. Bonne fête na ba maman nyonso, ba femme battante, ba femme entrepreneuse, ba femme autonome. En tout cas, bonne fête na bino ngwana. Na banza ba me belé bolela deuxième édition et formation. Ingénieur je saute biso affiche deuxième édition en formation au banda le 15 avril. Après na joué étudiante hein? Ben ouais. Étudiante moi. Ah ouais, en tout cas, soyez la bienvenue dans le monde de business, tout simba na maboko pour que tout le monde la pauvreté. Trop bien. Simba na maboko bolonga pauvreté, là c'est la phrase d'une femme. Et je me reviens tout profiter de l'émission Oyo. On m'est capable de placer un petit mot par rapport à la journée le 8 mars en fait. Qu'est-ce que, pour yo personnellement, Sarah tout l'état de femme, ça symbolise quoi? Journée de la femme, ça symbolise quoi, Sarah? Mais journée de la femme internationale, et ça journée où moi c'est qui autonome. Bien. Apparemment pour la journée de la femme, na qui je sors le bananga, le lo la tandeni parce que le lo mois de la femme, papa Diego Milito l'artiste a préféré bêter la biso musique. Nous le voilà. Donc on a Kassavubu, na avenue ni Dibaya numéro 16. Ok. Hein, donc na Longe Barwana a préféré bêter la biso musique et puis à Tuningabi mère lelo maputa na c'était. Là on y a taba Balenciaga. Abi le mois de la journée de la famille baninga baola maputa non. Dépanne. Ce n'est pas seulement les habits. Très bien, ok. Les pannes là, c'est rien. Moi, sur Azola Taliputa, tout n'a pas autonome ou pas. Elle fait quoi? Ok. Non, au cas là, tu as Liputa. Liputa, ça n'a pas signé. Mais la cité que moi, ça a. Ça a lamba. Ça a lamba. On a une famille, on a une musique, on a une lukambongo. Ok. On a une somba biloka oteka. Yo ye a okuti débat au ça ya ni lamba. Ça yo commerce ne commerce. Donc tu vois, dans naza autonome na tika rambeto na nga na mobile na nga na tiki bana na keko luka. Donc on a kola tali puta na kola tapeli puta net mobimba na nga boza ya oteka. Perrique ya oteka. Liprobe ya oteka, basket ya oteka. Donc tala Perrique olati, lunette olati, robe olati, ya oteka. Ça rend mystique hein. Voilà. Donc, naza vraiment des mères pour une toi, des mères, tous en pleine émission, Comment Bande comment comprendre des mères pour ta bengi ngai. Alors, moi si autonome, zana cha vibre, ba des mères ou aluka banduki. Yam skomele la ngai par, donc bande naza en pleine émission. Donc moi si ezaka a te photo la tali puta po ela tsake oui mars apparemment ba c'est belé pour na bango 8 mars ezaka liputa. Voilà. OK. D'ailleurs je compte faire 10 émissions dans moi oyo. Non, il y a ma grande femme entrepreneuse yambo na biso. Ma grande femme nyos. Oui. OK. Nga quotidien na kati wanati. Ah oui. Donc na quotidien na kati ba formation. Alors pour na opesa bateau na so former goût, il faut ba mona basio ba banda ki na business ninge ba komi lelo place au bazar lelo grâce à business. Donc on appelle ça bango goût wana. Alors semaine auto zo banda je pense que ba invitation
ekobetama na lolenge nyonso vraiment pour nana meka ko convaincre ba femme entrepreneur amine na mboka na biso ba femme autonome na yamba bango na mois de la femme on a profité nango pour que meka ko motiver ba mama mususu ba rejoindre biso na kati ya business to sangana pour to longa pauvreté. Très bien. Sarah Tola ameka pe ko beta moi c'était concernant la femme autonome. Quand on parle de la femme autonome, dictionnaire lobby na biso boy. La femme autonome est à l'écoute de son enfant intérieur. Ouais. Elle satisfait ses besoins profonds. Tout en éliminant les adaptations irrationnelles qui sont obstacles à l'enrichissement de sa vie. Elle prend aussi la responsabilité de ses états effectifs. Donc la femme autonome, à sa mutu oyo, à ça la réunion sur que marambo etambola mamalamu etambola kitoko etambola dans les bons. À se défendre jusqu'à ce que à réussir. Parce que femme africaine, à sa femme où aller ça toute la famille, à sa femme qui n'a pas la bilanga à l'époque boy jusqu'à ce que famille n'aille s'en sortir. Voilà, Sarah Tola. Oui, non. L'actualité reste dominée par l'annonce de mon émission. Ok. Nana Yoki, comme un message actuellement Sarah Sarah Gola Adidas Arena. Sarah Tola Adidas Arena. Est-ce que pour commencer, Oki kopé cette en signification à photo tout monde on a 4 avions et ça là qui nini pour les nini photo et ça artiste amour na biso Ferrego là. OK. Nangambo koto peza la coach na biso Sarah Tola. OK. Ba kangi photo na bango na kati avion parce que ça là qui voyage d'ensemble donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Réalisation. Pesanga petite vidéo. Est-ce qu'on peut maintenant décortiquer les biso mobimba ya vidéo oyo? Pourquoi Ferré alingi abeta yo mbatani toyoka na vidéo oyo et c'était quoi les problèmes? Pour en est-il le bolukaka boyo explication vidéo? Pour to suyo na plan. Tende batu mite me kita na bango boye donner sécurité. Non, mite me kita parce que bayebi likambute comment mute me kita autant oye ba likambute mute me kitonde. Te me mute na bango ekitati. Na ebiso ke mute me kita. Pour dans le baraté la explication te apparemment. Mais quand tu vas à 12 ans là, oui vite hein. 12 années. 12 ans là non. Ozonga kin 12 ans là yo. Pas bagolo. Na dela kina za na kin na fanda na kisasa. Ozala kita? Na lukambo on a pe na kisasa kaka. Okangi photo bo kimi. Babi chance na okangi photo no kimi nego kimba. Oh. Mais na zo kana report njili. Président Fatia ça l'épisode deuxième aéroport. T'es ça non wana pour l'instant. Et puis tu es kanzela mo susuti. Alors ezala ki non nini Sarah. Ezala ki non nini entre Sarah Tola et Ferrego là avant tomber ta les solo et retour. Et aller non c'était quoi au juste? Est-ce que photo est interdit Sarah Tola quand la photo na Ferrego là? Mais Sarah matin midi soir les gens disent que Sarah n'a jamais parlé en bien de cet artiste auto monde dans la photo. Tu critiques matin midi soir très surtout dans mon plateau. Mais la critique est autorisée. Mais comment la critique est autorisée? Moutango beaucoup taninaye et vous prenez une photo facilement comme ça. Très bien, question à bien. La zone na place à critique. Ba artiste na biso faut basala effort. Ya kozwa critique na biso normal. Ko sa biso benemi na bangote. OK. Ko critiquer mutu elaxite ke na ina mutu wana. Na o critiquer ye elaxite ke journaliste a critiquer nga faut bo kata e petit wana so rep faut bo beta e. OK. Voilà. Il faut accepter la critique. Est-ce que vous avez combien de critiques dans la vie? On va critiquer yo. Oui. OK. Na comprenant que la critique na bango wana ezara pe mabete. Et redanga na vie, ils ont sanga na nzela na lo bango pe aate. La critique na nga pe aider pe batebele na vie. OK. Est-ce que soro critiquera mutu wana oza admissible ya okangana e photo te?
Faire hasard artiste. Oui. Il faut accumuler la critique. Les insultes, ils ont rendu ma bé. Mais ceux qui ont critiqué, ils sont dans le bon, dans le mal. Il faut accepter parce que Chris Brown bazoarango matin midi soir. Rihanna n'en parlons plus bazoarango matin midi soir. Mais au moins reconnaîtra quand même que médias na biso ezo existé. Bango baza quatrième pouvoir baza libre na expression. Baza libre ya oloba nyonso na o balingi sur mutu, mais sauf que ko diffamer mutu ko critiquer mutu. Donc l'artiste aza artiste congolais. Ezaka te so na moni Chris Brown na kangina e photo te so na moni pe faire na kangana e photo so na kutani na Kofi na senga e na kangana e photo as artiste parce que personnellement na problème ya Kofi te donc na critiquer Kofi na média mais la privé na problème Kofi te peut-être hier so ka sepela na critique ta ko boya photo mais nga na ebi na problème Kofi te kangana nga na senga photo so na linga senga photo na kanga photo donc moi je trouve pas et là on aura photo bimisi penda batuma ya miso en tout cas vraiment je suis désolé quoi mais tout ça wana ka place wana et si na te déplacer to ça place wana parce que les Gaulois selon Bango balobi oui critique c'est bon bien mais ba critique ya Sarah to les comment ya haine ouais bien sûr et comment neti Sarah azali na problème moko personnel l'artiste fait rigola parce que à chaque fois tu viens avec de critiques et chokaka bango gaza hypocrite OK na loba no combien de fois à faire à mutama be na ebisa na loba en pleine émission et tu continues de le dire te na obandela mam na lobaka OK bien que faire aza mutema mabe na loba ngo alors mutema mabe na même fois et puis na loba ngo ke na ba problème na faire en particulier nga na ye OK ya on a critiqué kae na olobaka tabulam na ye te na lobango na mashaba mote OK peut-être bango ba mona ke na critiquer faire pona tombola ga fali to po batindi nga pa fali te nga mais bon ba bika kombano yango wana te kombana ngeza faire kaka e moko na ba problème na nga na faire moko ça ma mugudo mama ba fali te non OK ba critique na nga bneza direct pona faire pe e choquer kaka est choqué. Donc na yeba mam na salara. En fait, bango te ba autour ba lo balanga ke pona nini ya critika kaka bona ba pourtant il y a des émissions on a loba noir sur blanc. Pourquoi ngana obanda ka ko critiquer faire. Donc bateau tout ba na ligne rouge nanga na critika bango na loba bula na bango te misuku to mona so tu ngana bia. Non, c'est comme ça. Donc, eza moto aki na problème en particulier na ye. OK. A ozelelo amalunga no na ngaten na lobaka ya mabe. Donc atana moni a salelo ga bien nga na lobaka ya mabe. Omonika côté ba erreur a moto salama ki. Yango kando ko pointer. Yango ne na tomboli nyoso malamu na bambi na se. Donc c'est comme parce ça. Parce que y a problème au bozaki nango bino mi balé. Ouais, biso mi balé. Donc yango no moni peut-être bango bazo on a ba angle rouge na verte. Preuve en étant la monique problème en auto réglant. Au moins que na zongi sie na raya batu nyonso na problème. Donc on peut comprendre que le même jour bokanga photo na fait rigola bo régler problème wana. Le même jour. Donc vous n'avez plus un problème le même jour avec fait rigola. Oui, le même jour. Parce que ngama mbo etalo ba fanatique ba fan barana am te balonga. Donc on traité na faire direct donc na bango wabi. Oh, mais ba fan ya faire. Kasi etalinga te ba fan na ye etalinga te. Et talingate yo pona yonde bat ba olela bongo sans le plaisir te ba lela kaka chouette dengo tangisa maya miso ya bat ya baninga pela vraiment kata mawate te ma baninga vraiment tango femme azo lela bongo vraiment femme de merde quoi dans limbisanga femme ko lela quoi femme pleureuse dans limbisanga nazui na peu place na hote vraiment azaka na place na wala la place na alors dès aujourd'hui ouais na ba émission ba analyse na biso Sarah Tola continuera toujours à critiquer. Oui. Ou bien aux zongi, aux critiquer souffrir parce que vous bongi ici. Tes critiques eza partout, eza makasi. Critique na tikité. Ah, mais t'es bongi ici, c'est ça. Tes critiques. Ko bongisa na artiste la cité que oko critiquer, tinga critique a falit. Yo batike ba wayo balinganga te barananga moi boye yo barate te tozo ya kuna do bazana moi makeba po ba bige so pena moto epeli awa na ko baluka nanga donc OK donc critique na bina otika te na sens que
nga na critiquaka ba musicien pour que ba changer. Na critiquate pour un problème en particulier na mutu to ane na problème en particulier. Nde na lobaka pe boyeke na problème na faire n'héritier. Na faire sili. Donc faire sur azu critique, c'est que na critique à solo. OK. Et ça critique ya ko tukate. Pour na critique na critique au tuka. Bi critique au tuka côté kenda. Ce qu'on a bordure hein. Ce qu'on a critique normale. Donc en dehors de bango na moi na mission na problème soutien. Donc alors Koffi Olomide. Et wana pepe na problème. Sans problème hein. Yesko na tumbolaki. Ah, il y a un tumbo dans le cadre de la vie. Il n'y a pas de tumbo là, petit. Eh, peut-être que vieux pas tumbo là. Vieux pas provocateur, oui. Vieux papa, baza fanda fanda dieu tu moi là. Akimi. Ngapi na ina dieu tu papa. Yebo kimi alanda yo. Dans la jela mina kolanda. Voilà vieux Rambo. Bon. Donc en dehors il y a problème. Je pense que ngana tika la professionnel nazara ce qui est important d'ailleurs na mungamba mutu te so moninga nazwa harceler mutu mo na bémission c'est que toi na ba problème na mutu wana ngana sala likambute ke na sala ngo pona spécial qui que ce soit te non sala ngo po mutu wana na ba problème nanga na régler ba compte ya mona na lobaka la majorité ya batu mingi bazara pembe na faire baza bato bayaka ko soutenir faire te mais bayaka ko régler ba compte place ba uta pas si nga na mona pas faire na entourage ni ana moto a vrai na été ti le lobby wana bataka ti le na bato ba régler ba compte na bango na bato place ba uta na bato mususu skoyo moni moto aye po avonja régler ba compte ana ta ya calculer apeso ba directive au mandaté donc ana ta ya pour sauter po ya yeka aya régler ba compte na point bas et puis asuka na wana donc oye tikali yo wata la carrière na yo alobela ba effort na yo ezate parce que ba kroninzala nyonso balobela rafere muta sala ba analyse kolekanga zate a parler de la grandeur de l'artiste azate Virginie Manganga fanatique a fali. Ah bon? Émission Virginie ko bandatia si on parler ka sur fali a critiquer ne ka fali. Siko à part na pas fait rezani. Bon, peut-être il y a un problème personnel na fali ni yo zala kinango. Yango loko na lo banaot. Pas si na yo ke la rafere parce que azo régler na ya pas faire pour soutenir Ferra matapete. OK. Mutu na mutu aza pas Ferra régler ba compte. Ba compte na ye na ba fali ba héritier. Ta ya ovanda sikoyo a raisonner a canaliser ba énergie sur pour promouvoir Ferrezate. Donc ya zawana ebige ngalora na yoka na nanite asalanga boye no finga pour na pembe na faire so bakainga faire obimsanga et mutu na mutu rendre ba compte so tali kindingu au ta héritier ouais auta aleka azaku misape fali afinga faire au finga faire makasi ba vidéo wana ezali mutu na mutu a régler ne ka ba compte. Donc muta malonga pembe na faire ya sérieux azate so ozu patalité ya kanda a régler ba compte il fait pas ya fali a pas fali a régler ba compte so babo va na podium on se comprendre donc ana vrai donc malgré même ba analyse ngo na ba critique na ça faire muso ya kina en na kati mais na zo loba ni mamba solo neti mambo na loba o oyebisanga na otika ngote na critiquer faire ka na otika te pour na ba loba ne ka makambu oyo ke faire aza entouré na bateau ba rendre ba compte au moment où aza entouré na bateau ba rendre ba compte ba ko avancer te alors parce que bango ba bando sa makambo eza bénéfique pour na artiste te mais pour na bango moko ba régler ba compte na ba alors eza pe na quelques uns pe ba tête moko pe ba za wana pe ba za bango pe ba vrai tena na mon ivreté. Ah bon? Mais na mon bet na bota sika pe ba ya wana ba musu ba ta de nulle part ba ya ba poto mais apparemment poto ndendire zate saratola to koti siko to yi yo est-ce que bi ke faire à camarade nanga yo uti poto na faire te na nenga mabete est-ce que ba bi ke faire à camarade nanga on a yo to grand frère na yo grand frère master ah oui oh ezala oui ezala na ngo belé ah grand frère en même temps master pe ezala na ngo soyez ça veut mambolo ba est-ce que mambolo ba osoye ba kolela makasi nango makambo yaka nanya lela te nzoto apambe dindi na libulu molimo teo wana ba Eva faire rigola te balela te et ala mwa nzoto apamba dindi na wanda libulu banani balela te molimo etikali banani balela te me bato bazolela mingi te papa ba bakolo bazolela mingi
Entre-temps, marambo bango ba penser sur nga yango te pananga. Bango ba penser nga mambo ebele à la fois. Alingi fera mema e poto, alingi. Or ce n'est pas ça. Voilà, tout ça l'exercice moi pour avant de continuer parce que tout ça non wana. Fera na combien de chroniqueurs? Ah, Fera ça un chroniqueur belé. Mais est-ce que Banda Adidas va publier Adidas Arena? Actualité au faire azui na photo nanga. Na o batone banda usa makelele et au Canada. C'est sûr, ouais, sûr. Très sûr. Bon, tout ça les lots, tout ça exercice mon boy. Avant de continuer to mettre ce que ma solo Arena wana. Devant nos caméras oh eza liboso na biso aur. Mozo ngara wana. Poto les cas. Après tous les cas. Bon, devant ma caméra, aux aliboso na biso awa. Est-ce que Sarah Tola a coquille kosenga bagola bolimbis? Eh bosana, na senga ate, bosana. Eh bo atitu hein? Bosana. Eh ba olimbiso ndeni? Bango defo basenga nga pardon, bagola ba devoir nga ba pardon belé. Basala oni? Ouais, ba finga nga trop pour rien. Mais nga na sala na pesa ba énergie na nga na ba effort na nga pour nous soutenir faire à l'époque. OK, ah oui. Masola je me rappelle tu étais côté Masola ba poto à la raté. PD à quelque chose à la carte. Tango ba finga sexe maman faire. Et wana kigolo sala été. OK. On connaît les profiteurs. Toebi bateau ba o ya pour na profit. Mais à l'époque, biso di solo non coûte que faire ya poto et kozala té. Li solo mo coûte que zanante. Là na nga ba répétition papa. Confinement coûte. Attends confinement. Poto ezate. Ah poto eza o raisonner poto ndé. Poto ezate. Donc na batan wana ndé wana biso à l'époque ezaki na ba 4G. Ba baleine, ba cofax oh akoma pas fali. Tout ça n'est pas faire. Pas faire ah bon? Donc c'est que peut pas fali peut ba tout deux fois ça. Ba Global Moscou TV écoute tu le loza hein. OK, et pas faire. Global Moscou télévision ti le loza pas faire. Ba Fiston Frappe vient dans la PC Mbote tout ça pas faire. Nani sous à l'époque manganga ina simananga. Virginie après yo. Virginie ina simananga. OK. Virginie azaki ni ga lo belaranga faire na musika mais koko manenga komi lelo ayena simananga ba couvre les Gaulois bazaki te. OK. Nani oyo nani Nancy ayena simananga Nancy ngana bien calé pas faire hein te et solo ouais Nancy basile na bien depuis tout ça ba Mercure pas faire kala te soko yebaka kala pas faire mazalo lo bela pas alors lo bela faire. Ah oui peut-être officiellement que la faire. Ah oui voilà c'est que parce qu'il y a un bateau babanda soto bitolo ba bateau banda qui peut pas faire na kala ngape na zana kati. OK na zana kati époque ba Nicodème na zana kati. Ah oui ba Nicodème ba échappé donc wana tout batunanga na zala kiti. Siko yebisanga na robeta tolo na temps wana to na temps ya média na zako lobela. Robeta tolo na temps oyo ko défendre officiellement na o défendre faire. Très bien. Donc Nancy sera zala à l'époque ma ko défendre faire était pourtant ba ko clasher ba sexe à maman Marie. Dès ba séron je me rappelle biso na ba Nancy ba c'est les masananga to zaki pena et ando regretter kak. Moi est-ce qu'il y a pour répondre exact. Voilà donc ya zala été. Azai muta faire mais la police. Voilà. Néma pe Virginie akika na faire mais la police pe. Très bien. Même Laurent Tendance akika na faire mais na police ba bato ba ko bimate pe ndanga na obimisa officiellement. Bato ba ko bimisa mitou à l'époque to cartonné ngana Charlie Prince. OK na Charlie Prince. Charlie beta live na poko ngana beti na tongo Charlie Prince ti bakanga e koma nga ba ko mo lukisanga. Donc na moment wana ande na otuna. OK. Bateau tout ba quitter. Parce que à un moment là, vous le faisiez pas pour que ba mimabino poto. Poto ezana nous. Mais bon ça là pour na défendre ba droit et artiste. Poto yati. Très bien. Photo PAT na faire. Photo PAT na faire. Là paix ezapété salaire yati. Mais énergie pour ça bimisa comme si ba futa bino par seconde. Vous comprenez? Monsieur eza. Vous comprenez? Donc na moment on a ce qu'on a tuna. Qui golo ezalaki nanu teto ezalaki nanu activité parce que net Nancy olo bakazara de amuta faire do ya ribina goloa aende komi bibisa Nancy bana goloa aende komi bibisa na TV bongo pele kechu
Et pas qui mutaroloba, mutambanga. Ndena yaka kokotela mama fait répéter. D'abord finga ina faire. Non mais ba série on a les questions équipe nationale ba Karine non? Équipe nationale c'est Koufa. Ah OK. Et ça lobby art. Et ça lobby art. Makamaniki kutu. Avant, juste avant Kamamaniki, confinement, l'équipe nationale c'est Koufa. OK. Ah ouais, Koufa déjà. Bisu bakenda da ba poto et tout. Ce qu'on a mis tout na Tawana qui gaulois et ça là ina nte to pesa ndeni. Donc les autres comprendre que ça rate la zongeli poste na. Te na zongité. Na ozongaka jamais. Zongeli yango. Ni sia bongisanga na via zatin. Ya on a banga bango susté. Donc on a ko critiquer bango en désordre. Oleke pas ya faire. Na bongate. Oleke pas ya faire. Te faut tira ba phrase on. Oleke pas faire na bongate. Oleke pas fali. Na bongate. Oleke pas hérité. Bongate. Na bongate. Donc bango so mi ça dans bongisa. Azate sko lora mota bongisa inga azate na mi bongeleli. En tout cas na place a okendete. Zawana na otepakabo. Liko na ngoto okutana na bango nyonso na ba business class ba to za volement oteto bando okutana ra sko esa na oza mukalani. Très bien. Bien parlé aussi. Na critiquer te mais na lobby. Est-ce qu'il fallait ça foutre les dibadia ta bien business class? Oui, à un moment fallait voyager na ba bureau. Pour voyager non. So ba na jet privé oui. OK. Mais fallait patron boss avant na business class à zuper travailler à impossible. Je me rappelle la voyage au baquet poto awa. Mignon Abraham ba foutre la qui bien business. Mignon Abraham ça n'a pas fallu te. On a sali bon. Na lo ba boss. Mais ça petit a fallu. Te wana ça petit. Petit na travailleur bas en considération mon déjà faut et ba. Ouais. Parce que ma kambouk fallait ça na Abraham on sango na tango travailleur. Voilà. Exactement. Ba je wana sala na Abraham, on sala ngona ba musicien a été par respect. Vous comprenez? On sala ngote. Et l'accident que papa a dit à Zangibon au pays à business, mais par respect, alors il y a un leader à faire business, bah travailler bazana na sima. Entre temps, papa a dit moi si na voyager na business class, ça fout la nana boudouga. Donc l'accident pas comme il fout là. Mais au sala ngote parce que kuna patron muta vandi nga fona vanda na économie. Ce ko yebisanga ba boss na bango ba vanda na business. Ngapé un simple journaliste aura na business. Yebisanga ce qu'on a qui comme mukala ya nini. Très bien Sarah, nous allons évoluer. Alors, te papa dona to ko évoluer te. Tika la wana. Te to ba. To tika la wana. Voilà, to zonga. To évoluer te yo lukinga la loba. To leka. Donc, ozomona ke ba place o bato ba olinga ba tianga na leka pas faire. Obongate. Na bonga déjà te. Donc ozonga eza passe. Na l'équipe et pas héritier na bongate. Na leka pe pas fali na bonga na ngati. Bongate kana ketch mo boye zalaka. Ka yangwano yebi yango ya blé de nuit. Na uti nango pas fali na ke nango pas faire tezela. Na uti na ketch wana pas fali. Na leki nango pe héritier ka yango. Et puis ata changer ma voiture te. Obi aka o sala be batem belo changer be couleur te hein. Deka ba beta. Dona wa sale comportement osongi singa boya dans le passé ko l'ancienne vie na uti na pas fallu ta voiture wana et héritier et tu peux couleur et tu attends bon couleur te ka héritier kan nge ba tolé ba beta ka na wana ngo héritier na ye na ngo pas faire ka ya ngwana yela ma répétition na saka na voiture wana bon na simusu wapi OK ka ya ngwana banda ofingela ngana ngo wala ha nzambe na longwe wana na monike muziki et salama na ingratitude futi yo logote na eko boya kolobela mama muziki na komi ko sala histoire vraie. OK tant on a bandi histoire vraie na confinement bon wali boso na simbara na vie tant on sait la ba musicien on a nyonso salaire na ngaso na zo ebele na ba live na zo sala faire ba $300-400. À l'époque bon on les a obi na Japon Amelia moi ba témoin. Yem ta zo tindela moi so bineti 400 bon yepa baksenga bon msu likolo. Ah ça rebon au foot anda kundeni abaksenga bon. Voilà. Vous comprenez. Ce que est na sala histoire vraie. Na yeba histoire vraie na nga liboso na beta. Ya bana basi o bakendaka nzela braza. Je suis géré le nom na silica. Bakendaka nzela braza.
bakendaka nzela braza na nzela braza bakendaka badindaka bakendaka cop na braza badindaka na mai misu babikaka première histoire vraie aina koti siko na liste ba histoire vraie na ko et puis premier salaire na ngana zo combien na zo 1500 très bien. Deuxième salaire na ngana zo 2200 na bosa na ngote mbala mo na sombi ketcha rouge changer maman histoire donc na bandi obonga wana OK nde évolution nga mbala mo na changer ndaku na komi na GB te na ouais na GB na komi na GB na continuer ba histoire vraie ndenge niki yaki koyela nga siko histoire vraie ya makambo afali mais lokuta ah donc bosalara relation na Niki na histoire vraie kasi pour nga batu bazoyela nga ba histoire so zongi na mission nango mona nga batu bayela nga ba histoire vraie belé amemeli histoire vraie ya vie na ye ya fali nzoka dezalara histoire moko ya lokuta ah nde yango tango yo betango mbala moko nde kotanga na mama misi tellement pe zalaki pe fali ye fali et kotinga mbala moko kenango ah OK donc là pe problème encore mozaki pe aussi nga na zaki déjà dessus na mama mona pas ba gaulois na la pakandai miziki te pona bongi po deso eza robeti de na vita na imana na Congo obongi te ya carrière ba le siliti ici so beti vita obongi te imana mazembe so keka na mazembe obongi te tika na carrière tika bale so yebisanga na leki et pas motoka fali na l'équipe pas faire na kesuwa kesuwa o l'équipe héritier donc na sa makamsusu yango na ina vision na kota ibanze ya mususu et pesa melinga après ko zong sosu na musique na mamba Niki Niki nde zong sanga na musique très bien Sarah Tola merci nous allons évoluer calcul wana ya bagolwa ba osala ya ke kokende pa mission moni ngai na Congo oyo na mission na koma mungamba na etelo bariana bon Rihanna dans le Congo ça kasi yon élection c'est impossible donc loba Rihanna to Chris Brown c'est bangote na osala ki mungamba te non non ça te atanga ko mission mo tanga te na bona nga ya koma o te tanga kaka ebo agbada te na sate okoma mungamba agbada te na koma sona mungamba na mungamba sindi na sate na sate sindi ba benge kuna mo amsala ngate na sate bon Sarah Tola parlons maintenant de Adidas Arena Ferigola ba moi etikali ya compter azako beta grand concert na ye double Adidas Arena et puis Arena Genève lecture nini Sarah Zomona parce que tant bokenda qui fait rauti ko visiter ba Arena et puis ya zongi alors qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ba concert ya Ferigola wana oui bi na olobelango après ah c'est ko sale l'autre te oui bi poni na olobelango après pourquoi apparemment batu ba otambola mutu na sema ko likolo c'est-à-dire Sarah Zolobela Arena ya fali ya fere po amemaye na poto te tobeta ona okara na lobela on so abeti non mais obike wana siko ko zonga na désavantage ya artiste mais ba oyeba te oh là nga kamwe non nga na le nga if poto penda na kyo bondela fe et puis singa courage na obike tisiko na betelo pe scénario te ngala mono zo kima yango na kimi yango oui na kimi yango pona protéger ka faire ouais na mono kimi yango na boy ko insister moni jour wana c'était chaud mais na kimi yango pona valoriser ka artiste très bien parce que bango tout bazana ba ebeloté parce qu'il y a des vidéos moi j'avais des naki na bateau nanga o bambarka kanga qui ont filmé l'événement très bien et le rebima zate mais déjà bateau là on va comprendre ça que siko ya mabela ngo ezanini comment na ba gaulois ba vanda ba lobake faire beta ki ombata ouais est-ce que so ba balancer image wana na minute oyo ba bi combien ba salir faire yambata bango ba loba wana na de 1 faire sera interpellé na justice place autozaki ezaki aéroport international il y avait beaucoup de gens au bazar voyager des deux bozo traité faire les nani tant bolo barake fallait aza violent fallait aza méchant fallait aza boé mais ceux qui moto a osé atombola liboko na ya beta mwana mwasi mbata na aéroport on peut dire quoi on peut le considérer de tout c'est un violent sans confier le milieu ça là 2 ou 3 jours na makala ezara poignard parce que poignarda juste car danseuse juste wapina aéroport asa muta musala na ye est-ce que bon on a image bo luke la faire bien
Et ça tombe bien parce qu'on a arrangé. Yango peut-être les images ne sont pas balancées. Et ça n'a pas balancé. Parce que ngamo na senga ki yango bo filmer. OK. Donc yo mom toloba ba filmer. Oui. Na ina batu na ngato ute na ba na salon d'honneur. OK. Donc c'est une histoire autant suna linkolo belangote mais peut-être plus tard et obima. Donc tu préfères ne pas le dire pour nous protéger un événement respect artiste. Son abimisi yango siko si j'ai changé l'internet hein. C'est vrai? Moi, il y a eu des gens qui m'ont appelé, n'a porté faire plainte. Parce qu'il y a pas preuve. Ok, c'est les malobatin. Il y a des gens qui ont filmé, j'en ai. Mais ceux qui peuvent être yo boy ko bimisango. Alors si demain bato mususu na aéroport va filmer ba bimisi. Té, bato aéroport va filmer té. OK. Et ça des avantages fait aéroport. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Mais au moins, bagolo mo ba vandi ba sape mission. Faire ingara beta mbata. Est-ce que ba yeba mambalo baka? Non mais parce que zali vidéo, bon ba solo ba makambo yo mo lobaki na vidéo wana. Que faire alingia beta ngambata. Kasi yango na loba eza na vidéo wana. Bato mayele. Ba otala désavantage ya na vidéo wana pona artiste na bango. Muta mayela otombolelo ko wana. Otombola ngote voilà, ba ko finango. Ba finango ba ko etufango kutu ba beta ngo kara. Très bien, quand la une star comme Ferré abeta mon à moi si, ça va pas ça honorer. Quelque part bobimi si Ferré sans esprit. Est-ce que fallait okuta nanga na aéroport? Obi kara o fallait obetanga. Akena ngapi? Ata fallait ata bova ine zone na munoko. Akeno wapi? Vous comprenez? Quelque part, Babiloro Baroloba wana, ba on n'a même pas qu'ils ont quitté non ferré. Poani, kobeta non karaté. OK. Koyo loba ke ferré abeti mbata, non. Boyebi vérité te, la vérité nga na ferré na Christian ngani to yebi. Le manager de l'artiste. Mais maintenant quand tu refuses de parler de concert et à faire rigoler, moi t'es que zali ko zo na des avantages et artistes. Oui poani na boy. Ka batu na yeba chroniqueur na ye. Toboy na biso so luka fera mema au poto. C'est que tous là so ya beti concert et après si ya féliciter on va féliciter, si ya critiquer on va critiquer. Mais de toi-même obi olobelango na mito te. Te na lobelango te. Na lobelango te ndele ngela kisake ba musicien faut batala ba entourage na bango. Parce que tant que senga ba luka ba yeba vérité. Moi les vérité on est bimika sikoyo. Voilà. Tout va basculer hein. Voilà. Donc, les choses vont changer, l'histoire va changer. La seconde, je vous dis. Vérité ba on zolinga ba yeba. Peut-être photo bango ba mona to kanga ina ferré. Tom su ba yebi muto a proposé ki ngo pété. Photo peut to kanga ina ferré bo yebi te pourquoi ils a qui publié parce qu'on savait il y aura les images qui seront publiées pour protéger l'artiste. On devait faire une telle pose. On devait faire ça, on devait faire ça, on devait arranger. Mais ça photo Anna, parce que là je trouve que l'émission devient très intéressante. Mais ça photo Anna. Les Gaulois partout, on va tout ni ba question ba photo Anna ba lobby. Est-ce que bon mon attitude, il y a deux personnes on a tina kata photo. Faire Gola, c'est comme s'il n'est pas content, mais Sarah Zoseka, c'est-à-dire Sarah Tola qui est trop contente, Faire Gola n'est pas content. Déjà, musicien aura fait ramer l'esprit. Ok. Est-ce que faire soit lingi photo te fois ça assemble au bangi langa nani? Moto a critiqué que ma casse il aura ngab. Azate. To cho beta no li solo ya live à maramba jibeti. Tant on a ça qui entre à faire. Mon été na tuka qui. Il y a pas 2 semaines. Si ko yebisa nga sentiment ni faire ozanango envers moto a critiqué que matin midi soir. Après avoir que ça, un scandale, ça a un aéroport, elle est tout kangipé sous photo. Donc il y a eu des scandales à l'aéroport? Oui, il y a eu. Sérieux, c'est bon, maman. Il y a qui ont embarqué. Ah bon? Tomata avion, bata souka. Et puis parce que tu as qui business class d'avion, il y a biso. Bata souka, bata tout bamati. Oui, mais ma vidéo est bimate pour année. Pourquoi? Bambarqué qui économie déjà. Bambarqué, bata tout, business na biso pe bata bakotaki. Ngasko nazaki tellement au solo là na ko ke kota na retard pour na bi ke baozelanga ngana oke na ke kota faire pas hier aéroport retard a ya pas ke kota do ba embarquer ka ngana yi après maké les bandi wana après tokei tena suka net voilà non ce qui pona go protéger
Na protéger artiste. Respect artiste. Ouais, parce je que le mon préfère. na protéger respect artiste parce que artiste est pas reconnaître berrer naï. Très bien. Et là on a se peine na faire na lobango lelo aza rancunier. Et puis faire n'est pas rancunier. Té rancunier pas ça humble. Très bien. Oh artiste mota ko salelo kwana. Ya reconnaître erreur na ya ucho sala à s'excuser et puis ayambi a besoin petite sœur nanga. Na sepelaka na ba critique na honte c'est tout. Mais yo ko eloko wana nde sala nga bien. Maintenant honneur wana o ya pesinga na miswa batu na aéroport. En reconnaissant kazalaka fautif na likambo moko songo. Nde sikoyo na yo ko lobake atata okanga ba photo il faut na publier yango. Po makele wana soke ye to ba filmer biso ba bwaki yango kaka. Voilà. Ba baye ba déjà. Faire résoudre ba problème. Oui. Et voilà pourquoi na sala on a coré ko sala pour que makelele ezana complication. Ouais c'est bien compliqué. Koto on beta ngambata. Voilà. Koto na kata business class, c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué. Ben ngala mona peut-être ya qui jour fallait tomber sur ngana faire et to chaper bas la terre peut-être ya mettre conclusion et compréhension là au moins ils auront une incompréhension entre ngana et il fallait tous la mot close peut-être. On se comprend. Mais lelo ba golo ba oser quand même kolobaki faire nga betanga mbata il faut arrêter. Très bien. So linga faire olo ba bongo. Olo belo ko anate. Oko etufango. Parce que nga so na ki vraiment ton ali na faire. Ton aki moto a collaborer na bato balinga faire te ponga na régler affaire ba compte na nga. Et apona mutute. Tam so ba nga batinda na ke funda faire. OK. Loké a ba compte privé na nga moko on a réglé ça et na luki moyen pour protéger ka image. Donc on peut dire au Gaulois que bon luka vérité oyo ko ya ko. Oh bon luka wana te bo tiko luka ba actualité à vérité la personnalité artiste vérité ya yebi. Christian Ngani le manager. Le manager ouais. Ayebi vérité. Très bien. Et puis na bato aéroport hein. Na bato aéroport, bato basara na Ethiopian Airlines. Ba yebi vérité parce que bazaki wana sur place. Oui, tant ba boya ko embarquer biso mibale. Ke bo kete bo annuler bango et puis bo lo ba bo koma ba mail ke comme wa Sarah to la na faire rigola et voyager à Suna Ethiopian té. Ah bon? C'était chaud. Donc il y a eu des problèmes sérieux. C'était chaud. Alors, pour nous protéger l'image en Boka Nabiso, aéroport Nabiso, et pour nous protéger l'image à Ferré. Surtout son image. On a chroniqueur. Au moins l'image nae, te belé banga baye Ferré na image wana. Et ce sont les Gaulois, les fanatiques nene ba luka image wana. Non. C'est décevant. C'est-à-dire les Gaulois intelligents. Bo luka image wana penza. On a bien fiston frappe Gaulois intelligent. Mon frère fiston frappe, yoza Gaulois intelligent. Donc il y a des choses oyo beaucoup la musakate. Bo tikaka page wana, bo sotika page wana. Ba to artiste pe ba filmaki. Po ani ba bimisi angote. Mbanza faire pe ba bimisi ki. Ba filmaki. Donc, si tu pour moi, que ceux qui ont des avantages dans Bango. Très bien, Sarah. Alors, yo bongi si na ferré, au tourner à vie à Warrior. Pour Bazabanan. Belara Falia au Kumisa Rafalo Belara Warrior. Nazam Tabawa. Yo trahi Warrior, yo trahir Bango. Autre trahison. Na Belara Warrior, te na Belara Fali. Pour na lingi. Donc, au trahir Fali. Na trahir rien na nini. Na boyo kanana ferré. En relation ni toi on a fallu. Ngana des relations et bébé na makamaniki. Na trahi combien de fois? Na si na trahi na makamaniki. OK. Et alors la trahison ne vient pas deux fois. Non mais tu es toujours dans un victime. T'es ngana na victime té. Nazala kuna té. Nana o permettre ngana être victime nana ketchup et simbata. OK. Donc nazala kuna té. Nazaki na ba problème na ngana ferré. Lokwa to régla ki ango biso mibale. On a compris qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est fini. Donc aujourd'hui, comprenons que Sarah dès na okumi sa fali dès na okumi sa ferré. Toko là dès na critiquer ferré dès na critiquer fali. Voilà. Bango mibale ba tête d'affiche et musique à Congo. Donc ami toyo yo comment ko traiter bango équilibrement. Eh nazawana. Son parti pris. Exact. Et ça qui peut partir prité.
po na inande faire kasi yango ndesko bano pesa avantage tout pas ya fali po désavantage ya pas ya faire parce que voilà qui n'a pas problème comme bongisi. Alors moi je pense que ce sujet va comprendre que Sarah Tola vérité na ngwe bi maraté non mais déjà le fait de dire que tout ce que tu es en train de tout ce que ils ont refusé qu'on loba awa ils apprennent à protéger ka faire image ya faire et baby c'est là mamna donc demain après demain ils en ont une importance yo nabi yo ebi acharnement immédiat tala au moins ba ozwa tala ba ozwa temps sa promotion te ta si j'ai ba balolango pe abo gigi moi tout moi ba film ba nganga wana ba gigi boye actualité balolami baba no tali c'est ce que combien fali no abeta mututé c'est ça est-ce que kotala ba événement mutaza nango donc quelquefois ba goloa kotala peut-être na continue lo bana ba on ba bazoba ba goloa bo sala fort bazoba peut-être au continue toujours na ko choquer bango te bango na e ba goloa na ba no choquer bango ka bano tuka bango ngana ina problème na faire ici li donc ba goloa na ba no tuka bango kaka parce que ata maye la bon moto ya te est-ce que boye baba propos bo tenir pour un artiste est-ce que et aloranga na ko lo banetinga moi nanga bimia beti mona ba voisin zuki ngane mutu na obela ke Brian zuki si mona ba voisin non wana maman ndoki la maman sorcière ocha maman mwana na mutalaka maman sorcière wana mondoki ata na zaki témoin obele latin ou luka peut-être famille bo s'arranger bo mais mwana na hôpital peut-être bazao sakana ensemble mais maman ozolo bake abeta ki mwana na bino mbata nde bakula ba lelo déjà ba maman ya communauté africaine congolaise basa un peu choqué na maman to le ka JB na mwana ntuka koya susu komona ke peut-être faire na moi si bo monte que non ezalaka malamu te parce que mamba JB na mwana ntuka vraiment maman bazala ki d'accord na parce que même la justice faire aux en raison te parce que même la justice et tout na bon yo zo courage ya robeta mwana moi si mbata na aéroport sur base de quoi au pas critiquer nga topé pour finga nga l'état oyebise pendant tout ce temps ya banda au finga yo est-ce que consulta l'état au portail plan au funda était pour na nini ba interpeller oyebi que violence faite à la femme elingeya bagoloa pour votre information Sarah Tolo bomona lelo moni depuis bakanganga na prison pour na mamaniki na comme affilié na association internationale nyonso ya ba femme OK au moni nete loro ndenge wana soki kake kota ina ba groupe international onga na zalaka banga ba poursuivre faire donc tu comprends que faire abeta ki Sarah Tolo mbata tem abeta mbata te nako ko se likambuté très bien abeta mbata te il y avait eu des menaces abeta mbata te donc au mona que place au bateau ba luka la faire sikoyo ba yebate ke ba détruire ba projet artiste parce que eloko faire ça là azolongwa na limite moko ba tchela ki Tchadat. Malgré Tcheba Arena, il fallait abeta quitter, mais on a Tchepo des Arena. Et ça, Arena. Et ça, sali africain. Ça, sali international. Alors, donc, Bolingi, pour gâcher programme, il y a moto, il y a carrière, il y a vie. Pourquoi? Et puis, bateau, balinga, ngate, ba oranda ba compte na ba on mena kombo affaire. Lora batoka ba lekechu. Oranda compte na yemoko. Na kombo affaire, obosa na ke osalir faire. Donc musique on ça la boye. Faire na biso kana batutu ba pembene ba oranda ka ba compte. Parce que moto alinga ba obi ke ba mba être ici. Être ici aboyo lo ba mamnanga. Aloba ki te na ki parti wana. Tina suka. Tant batune question mbata. Alobi cette image prouve tout. Est-ce que moto ba beti mbata? Akokanga photo boy. Donc c'est-à-dire n'a pas besoin de que faire akobeta mbata. Alors bien on peut clairement faire n'est pas dans les natures wana obeta mutu. Mutu mbata. Faire rigola c'est un parent, faire rigola c'est un homme d'une femme. C'est la vérité. Ah bien. Oui. Très bien. Bah ta faire ba vérité. Azaki moté ba accompagner eti na embarquement. Manager Christian Ngani azalaki garçon atambola na maître wana azalaki. OK. Oui, il était là. Il m'a calmé, il était là. Pour un écoute, il y a beteli batterie solo te pour sangwe panzana. Place na monique bango ba bazoba parce que même la vidéo bango bagolo banango.
bato affaire banango mais po ani babimisi. Merci beaucoup Saratola. Nous sommes arrivés à la fin. Donc quelque part Monique Zoba na bino bosana ngo wana bo gérant ngo bino moko. Boya kola itsa batute. Ngala kina ba problème ngana faire or mam na bino bo mona o na internet ba musique et tout ya yebi o sa réaction na ya mabasa l'envers nga et choquant yebi ngo il était conscient à reconnaître un peu ba erreur na tant que humain on a sebel na faire na mona na mission monter. Simplicité. Très bien. A ucho mata makiti na seconde. Très bien. À reconnaître Mbalamoro. Un leader, c'est ça un leader. C'est ça un leader. On est un leader. Leader qui sait gérer des émotions. Des émotions. Na sepe na faire makasi. Yango pende lo retinda ngana bunda na longole loko ana na média. Merci beaucoup Saratola. Mesdames et messieurs, c'était pour en tout cas, sans qu'on flatte ferré. À mobile. Bien. Moni mobile ya zara bongo. Mobile azara koloba loba voilà. Ba en ba 10 ans, ba 5 ans. Non, ça c'est pas l'homme. L'homme mobile rasura sili ki moto akanda mukusa betaka. OK. Moto akanda mukusa lobaka gangi kande kei. Et si mbal mususu bakangisa bakanda ba 10 ans. Te wana mbalte. Ba 5 ans. Baza pe na musique baza. Na musique baza. Ibalo bakangisa bakanda ba 10 ans. 10 ans 5 ans. Na 15 ans. 5 ans. Bazali. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci à l'ingénieur Josué. Moi, si Oyo a convaincu mon thème à Sepelaka. Il est doux. Faire, il est doux. C'est un homme. Très doux, je te dis. Donc, remarquant au Canada. Moto Mataki. Makiti na se o moni mibalo basenga basi ba pardon la facilité babiso ye mibala bongo ko boye ya pasi babiso ye donc ama asili kaka masenga pardon la facilité reconnaîtra très bien Mikiti sipe abandi posola na yo abandi expliquer un peu pourquoi silikaki les mères kuta lobaki na yambaki des mères kuta bifera kabeli sarambongo tika bagolo ba kufa pado tika lekela des mères mutalobaka ne kola na mukuse wana te wana leki afere kola ndete pardon wana za mukuse kola ndete pardon kola nda des mères tika misama be pardon tika misala mais bande ko bobo misaba ndeko te ya photo apamba ba sepelité olobi sona mbongo. Oh, ezalaka ba 3-0. Aussi chiffre na ba 3-0. Ba koseli papier vraiment kamba batika pardon. Ya Virginie kuna tamsu non ba kabela ya ta $100 te. Ya lokuta ya Virginie. Lokuta mais ce qui est vrai. Yo bon moment on a pétrole hein. Et ce qui est vrai au bien bon moment on a pétrole. Sentiment nanga ezaki comment on a un grand artiste le roi fait reconnaître ses erreurs na minute. À celle qui fait arrêter. Na minute, oyebi batutu ba kiwana ba comprendre que c'est un homme. C'est vrai qu'il était énervé après mais bon comprendre que Azaki emportait sous la colère mais une vie réelle boye à kokko sala ngote à reconnaître ngo ce qu'on a tali ba critique nyo sona salae mais non nalinga ki. Voilà, merci Saratola. Les Français disent que c'est lui qui s'excuse s'accuse. Veut dire que Ferrigola a salé la qui mobilité puis qui leadership naie et c'est comme ça. Et puis mon toi a mis l'esprit. Merci beaucoup Nabairo dans l'ombre. Mis l'esprit. Se comporter. Alors, continuez à vous abonner sur votre chaîne d'actualité tout à fait. Continuez également de suivre et s'abonner à Katia Saratola TV. Merci à Davka Beya ainsi qu'à tous les abonnés. Nalobaki na bagolwa. Bo kantate ke sona bongisi na faire na komi muta faire te. Ngade ana bonga te na musique. Na tunaki na tunoku question vous m'allez belo répondre on dit ba yo kate. Ya on a beti sous CT kaka hein. Na bagolo na ba warrior pe. Na ba warrior. Yo trahi ba warrior. Te ba warrior baba camarade na ngate. To sara na ba ngwe kebele ki wapi. Na jet c'est na victime. Na kendate. Merci. Kuna de anaza aligné na bande rouge. La popo na aligné puis na bande rouge. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre émission et c'est tout à l'heure. Tout à l'heure.